La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Navandika boye namoni ndeko moko atindelinga video ya Gabi. Naotiela bino video wana bolanda video anasir boseka. Nayebi te soki ezaka motema mabe eza en to eza nini. Toyebi ke na monda ba comédien lelo, toyebi ke na ba comédien lelo kutu te kala po bozala deja bongo. Ba comédien ebele motema mabe eza makasi. Bomoni naloba toujours na vie secret ya opambolama na vie ezaka sepela na lipambolia muninga linga muninga sepela ta nzamba opambola baninga po pambolama facilement. Batindelinga video moko makambo ezoleka na réseaux sociaux ba débat ezoleka na réseaux sociaux na mamba mabota. Ndeko na biso mo asalaki ba émission na ye bakuku batumbola ki ye ayaki penza kotumbola ayaki pena koloba ko répondre ndenge bakuku bafinga ki ye ayaki a répondaki anyataki point moko ya maramba mabota. Alors na yo mona ya Gabi ayo leka na émission na otiela bino video wana ayo leka na émission bayo tuna ye parti moko batuna ki ye mamba mabota alobi ke si laza célibataire moyen abota ezate muto aza marié nde abota ayo bwake la belle vie kandi ba jeton na vandi namoni ndeko moko ndeko Marie Claire atindelinga video wana. Merci ndeko Marie Claire, je te salue siko zali naseki siko na maramba boye tozongi na esika oyo toyaki kolobela Vini ndenge abengaki mama Teresa aleka epa na ye asala émission a poser ye question ya belle vie. Nani Teresa, mama Teresa ya Gabi Ibutu Zuma Jérémy Chabani nana ni susu bazara nana ni susu soki kombo ye na otangela bino so ba osala émission so ba komi na point belle vie bako babimisaka en moko kati na bango ata ye moko sila akobimisa en wana epa ya belle vie te bandeko bolandanga nayebi te so botalaka ba émission o ya Gabi asalaka nayebi te so botalaka ba émission o mama Teresa asalaka soki bakomi na point wana ya likambo ya belle vie balobaka ngo avec motema mabe o senti muto abebiseli yango na elongi ondire baolobela mutu moko boye o existaka te ondire baolobela nyama. Tango bapoza ya Gabi question na otiela bino video wana na otiela bino video tango ya Gabi a répondre na question wana na lobi c'est normal et le quoi créa haine et pas ya ba comédien envers belle vie eza pona papa Dani et ya po belle vie abalaki yango na tuna bosinyaka contrat bino nyonso fo boza ba célibataire bino nyonso na ba génération na bino bokenda kosimba kisi moko boye o bosinyaki contrat ke non contrat o to signé mutako bala te aletango mutu moko abali bokotiseli ye motema mabe to bino nyonso bobanda kotia papa Dani misu siko papa Dani alobi te nga na opona na nga belle vie nde to papa Dani aponaka na ye belle vie nde esala bino nyonso motema mabe to ezalaka nini
Tant na otie la bino vidéo wana, so boko remarquer, so boko comprendre non non lobela. Po ka na kati ya vidéo wana, yana ba question musu ba posaki po na makambo ya Mama Olive. 2 jours passés na salaki émission, na explikaki bino eloko ni ba inyela ya nani Belleville, surtout mingi pona ba bien o ba banda kozwa pa Mama Olive. Mama Olive akata, Mama Olive asungaka bango lisu te. Pourquoi? Parce que muto banda ko sala connexion eza malamu, eza kabela. Muto banda sala ke à travers ye basunga ba comédien eza ki Belleville. Tangu Belleville aye kolinga Papa Dani, ba comédien belé ba sepela kate. Pourquoi bango balingaka bavanda kaka na kombo ya Belleville, bakendaka kolia, bakendaka kokabola basoso, mutu moko abala azala te. Yaya, question nanga na tunaka. Papa Dani, soka kutanaka na Mama Teresa, alingaka Teresa alingaka boya. Boko menanga ba commentaire s'il vous plaît. Papa Dani, ceux qui pena zwaka pena boye pena no pena bo azui pena ya Gabi. Ya Gabi alinga lobani. Na olinga te poza biro Mama Olive. To muto abali, mobalo azaki déjà marié, divorcé, ye ko bala mbali mwasi muso ezaka Belleville. Eza Belleville. Muto abali mobali o azaki marié, mobala divorcé, abali mwasi muso eza Belleville. Po bolata poswa motema mabe likolo Papa Dani. Papa Dani nde mutakoma atia bino motema mabe. Bolokaka Belleville yango bolobaka bala te. Yaya, mbisi alandaka esika ma ezotiola. Mbisi alandaka esika ma ezotiola. Soki Belleville akutanaki na chance, akutana na libaku na ye. Na kanala Mama Olive, ayo kutana bogara Papa Dani, fallait Belleville boya pona ba bino ba comédien. Il fallait Belleville boya pona bino ba comédien, ba yo lobela soki sila ba lobela ke mambo bota boye ko fingela ngo bela. Nzamba pesa bana yaya. Nzamba pesa bana. No yo kate mwasi moko 60 50 ans aboti. No boyo kate. Nzamba pesa bana. Mais likola motema mabe na bino bosala envers muninga bobonga nde nini? Bobonga nde nini? Bino bokasi bino nde botoye, bino bokasi toyeba ateka bino pe bozana na posa mabala. Eza nde po mabale ya kate. Ba mabala combien obo négligé tango bozala ba jeune. Bino ba comédien minene ba mabala combien o bino boboya ba mabala combien o bino bo négligea tangu bozala no ba jeune tangu bo takataka tangu nzoto zo takataka nanu mibali combien ba ya po babala bino. Mais boboya bo négligea pourquoi bozwaka kindumba botie liboso bozwaka bo mimonaka te naza nanga jeune il faut na savourer il faut na sala mobulu il faut na leka bo na sala nazong sala bino ba photo ya Gabi tanga zala jeune ya Gabi zala mwasi ya Gabi azala mwasi ba mama ma Teresa kufela mobali ye wana kufela mobali yesa kufela mobali se décida na epa bala na epete. Mais lelo bokoma na ba posa mabala bokasi toyebi te ke bokoma na ba posa mabala me mabala eyaka te. Mabala eyaka bino te bokoma na ba posa mabala bobanda ko à l'époque wana bozo taka boboyaka mabala mais lelo bokoma na ba posa mabala mweya ezate par rapport ya ndenge bomemeli vie na bino mabe. Yango mabala ekima bino, yango mabala eyaka te. Muninga kutani na mobali na ye abali ya bino eza nini? Muninga kutani na mobala pesi ye kimi apesi ye valeur ya bino eza nini? Bobanda na koya siko na tuna botika ofinga Papa Dani po avant babimisa photo ya Papa Dani na réseaux sociaux bobanda koya ofinga ye Belleville bala koko Belleville bala mukolo Papa Dani kutu nzoka bino pe boyeba ki na bino Papa Dani yango te. Papa Dani yango obino bo silikela Belleville en réalité boyeba ka epete. Boyebaka epete po soki boyebaka Papa Dani me ya Gabi alinga leka na TV talo bakenga Papa Dani ana ta ba pesinga yo fele no zwate alinga leka na TV talo babongo yaya nzamba pesa bana
nabetela bino lisolo moko bato basambelaka na Branham so balandaka biso baoyeba lisolo nazobeta mingi bato ya Cape Town bato baza na Afrique du Sud Cape Town baoyeba lisolo na obeta la famille na vie tambola na obanga nzambe na vie zala na ba principe na vie na yo salela nzambe na bosolo tika ki motema mabe na baninga tika ki hypocrisie na baninga zala vrai na baninga nzamba kopambola o nzamba ko honorer yo. Pourquoi na lobi bongo pasteur Panzu ya Branham à une église na Afrique du Sud a utaka okufela mwasi 5 ans passé. Pasteur Panzu akufela mwasi lelo pasteur Panzu akeko bala na Congo abali mama ya 60 ans na 60 ans wana mwasi na babali mama na babali na 60 ans aza vierge ayebi mamba mibali te amikaba vi na ye epa ya nzambe esika batu bafinga ye esika batu batiola ye abalaka te batu bafinga na âge ya 60 ans avant epa ndeko na ya mwasi amipesa vi na etala omoni bato baselaka nzambe soko osela nzambe olongoli eni na baninga nzambe opambolo ata na 70 ans nzambe olatisi robe mariage mama wana babali ye lokola bebe pasteur Panzu pasteur munene na Cape Town bata Cape Town baolandaka biso bayebi mamtolo babokoma na bacommentaire toyeba pasteur munene na Cape Town ale loko babengi mbongo ana bana na esi bakoli ana mbongo na ye ana vie nzamba localiser ye alongwa na Cape Town ke kobala kaka mama wana oyo asalata oyo ayebi mata na mobali te mama na babali ye coutumier babali ye civil bayo sala religieux na bango awa bomoni bato basalela nzambe na motema malamu nzamba kokisa baposa na bino ya bango me bino boza mitema mabe boza na mitema na mitunaka bacomédien bobandaka théâtre kala bozaka boete posa na bino ezalaki bozalaka bapauvre bino nyonso posa na bino ezalaki bokoka na bino nyonso soki moninga nzambe apamboli moninga epesi bino pasi nazo comprendre te la famille natiela bino video ya Gabi natiela bino video ya Gabi bolanda nanu video ya Gabi bolanda nanu video ya Gabi bo sentir nde na toloba na bino ke ya Gabi basalaka ba émission so bakomi na point Bellevue sentir pena motema mabe o ba dégageaka na otiela bino tolanda ya Gabi après to continuer analyse na biso en tout cas ndeko zolanda biso esika nyonso zali partagez lenga vidéo na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez lenga na Messenger s'il vous plaît. Ceux qui pèsent balano ya liboso au quotidien émission na biso en tout cas tango zo s'abonner, activer cloche de notification pour que prochainement so toyena ba émission na biso olanda biso esika nyonso kozala. Alors activez la cloche des notifications et aux amalamu emelenga vidéo. Aimez la vidéo s'il vous plaît, aimez vidéo oyo et aux amalamu mingi, partagez yango alors tolanda ya Gabi. Comme nous avons beaucoup ça y est, comment nous trouvons qu'on peut botter, il faut qu'on abali. C'est clair, nous trouvons abali. On va voir abali là pour moi quoi. On va bêtiser ça bakandinga. Vous comprenez? Il y a des faux. C'est ça qui est comme ça. Nous abali nous tout tinda bota. Nous tout ndako tinda bota, ça oyo abali. On va voir abali na ndako, balala ka bala mukaka. Il y a des fois botte la biso bébé. Oh, les arabes. Il y a des choses c'est la bébé. Bon déni bah c'est ça. Au banc c'est la famille chrétienne mais toi l'ignorant que nous avons ni azati. So to ya ngote mais ngapi na kota kana mulongo. Mutu oya koki ko bota o ba koki olela ya ta abota eza mutu oyo azana mobali na ndaku oyo ba abala. Nda koki ko bota la biso ata moto mona ta liki ya pamba. Ata liki batie matoi batie na baboko banzete baninde toza osala kala susu bakolongola ivi susu kolongola misusu balobaki keno ngati na kubala nde na kubota bazobosa na ke makoso ezokota mipanzi ezokota OK ozokota ozo comprendre ali former de ke bota nini ke bota biloko na kati OK e balusi makami baluki akokona okosala mote Quand on tu abota kate non ya kilo mais yo plus c'est d'accord mais on je l'appelle Ibala non mais ça parce que ça va pas que non
nalongola mpo noki te bafamille nanga bayoka so bia famille nanga babato naloka kosambelaka atolongolongola bazemi yango nasi bouti olanda bolandi video ya Gabi natieli bino bolandi parti ya Gabi alobi ya Gabi Belvia obota nzambe apesaki ye libala ayebi ke fo apesi ye bana moni nzambe apesi ye libala ayebi ke il faut apesa ye bana boti koluka raison asilaka te po abali te moya bota eza te wana ya raison te ya Gabi obalaki obotaki obala te ya Gabi obotaki obala te okoko mpe kaka question wana kara eloko ebomaka bacomédien bokoka kobeta baquestion kara te na bemission mpo na nini eloko ebomaka bacomédien nayebi te ezalaka niveau to nini eloko ebomaka bacomédien ebele bokokaka kobeta kara na baquestion mosusu bapozaka bino te pourquoi to bino moko bolingaka ke non baquestion oyo bapozaka bino moko bolingaka ekreaka badega bino moko boyebi ke te ntongo na répondre boye ekreye mbaa moko bordure I don't know nayebi te po eza na bajara baquestion mosusu ntango batuni yo yango ovandi na okimia orépondre yango te eza na bajara baquestion mosusu batuni yo mivandisa kimia korépondre eloko moko te esili journaliste akosote question wana me bino bozaka fragile question nyonso baotuna o ezomérite réponse okorépondre mpe ya malamu te orépondre ka réponse moko mpo otuka baningano bacomédien yaya esala bino soni te nde boza koza comédien momiloba nga naza na famille libota nga naza abakuk nga abakuk wa makila esala bino soni te nde pena bodiembela nde bodiembela na kombo ya Belvina sila boye mabete nde bodiembela Belvina sila mabete po boyaka musala théâtre nzela moko boluka mamba théâtre nzela moko mais siko nde bodiembela baninga question na nga natunaka nde bodiembela baninga boye mabete en réalité bobandaka musala ngo nzela moko te bosali ba théâtre lelo baninga bayeba komo sangisa bato na lobaka na bino chaîne kutu ya Kevin Sydney azokocha ba théâtre Grace Luzola azokocha ba théâtre Cardozo azokocha ba théâtre ba Ada Ilunga baokocha ba théâtre mingi bato baye sima bazokocha ba théâtre mais bino ba manko kwa théâtre bokokaka kokocha ba théâtre te bokokaka ko évoluer te na ba chaîne na bino ale boya na kombo bobatama na kombo asila na Belvi nga naza bakuk nga naza famille bota yo comédien mukolo ovandaka na émission bandi kofinga Belvi eza soni maka eza chèque obandi musala théâtre ti obandi koyekola miso babimela papa pe elombe miso babimela soki oyekoli ofuta bambongo na ba transport ebele oyo futa otia ba énergie na yo ti okomi na 25 ans de carrière 30 ans de carrière osala eloko mwa malonga na théâtre te mais oyo suka na bémission mpo na okretiaka baningano bata théâtre oyo suka na bémission mpo na okoma fanatique ya baningano bata théâtre échec wana mpenza eza vrai échec nakosa bino te eza échec ya makasi mpe ya monene na muto abengami comédien oyo abandi pena musala ezaka po bozaka na baambition te osala musala moko me oza na badétermination te oza na ambition te ozobule futur te mpo na muto osala théâtre aobule futur ana baambition ana badétermination ayebi ke nde na osala boye nde na bandi boye nde na osala boye ekomemanga na boye en tout cas 3 ans passé il faut nazala boye 5 ans après il faut nazala boye 6 ans après il faut muto aza na baambition lelo bokoma oloba naza bakuk nga pena naza muto asila nga pena nalingaka sila boyebi bien fort sila sali pa koma ti esika komi
Befort aussi la sali. Pour koma esika o yakomi boye biango. Boye biango te. Mais bo banda tournage esika mona sila. Tala baninga nde bakomi. Mais bino botika lika na bemission po boya kofinga ka baninga na kombo ya baninga. Eza échec. Et à Sony. Et à Sony. Botika lika na bemission makusa. Botika lika na lamba makusa makusa ngope bolamba olebo zalaka clair mais bolamba bo profiter na caméra po boya ofinga ka bandeko na bino. Bandeko basa l'effort na ba vie na bango. Bandeko babanda théâtre dans les néants. Abandi ti lelo akomi habité. Musala théâtre footinga. Bino musala théâtre footi bino nani. Lelo so bokoyi maladi botie SOS na internet. Musala théâtre footi bino nani. E footi bino mafinga. E footi bino ba conflit. Soki bobedi lelo bakomo tambusa kaye SOS. Tosunga comédien na biso. Tosunga comédien na biso. Boyoka soni. Boyoka soni. Boyoka soni. Ne comprenate ndenge ni soni esila bino. Ti boyoka na émission boyoko finga Bellevue. Boyoka ka soni. Elle fait sa vie, hein. Elle fait sa vie. Ata lelo ye, yo mutu babali. Il faut bota non. Moi, biyo kasi mabala nyonso ka bazala na objectif pa bota bana. Mabala nyonso ka bazaka na objectif kende to bala ni befo to bota bana. Mabala nyonso. Mabala nyonso te. Mabala nyonso te. Soki nzamba lobi Bellevue obota, obota. Soki nzamba lobi pe Bellevue obota te, obota te. Mais prière na biso za kanzamba sunga ya pambola ya bota. Abota. Yo mwa bali te. Yo mwa bali. Kaka bien so le ka na émission lobake nde na abo so libale ye na obala. Na banda ko boya mabala kala mena minitio na koma na posa na so ye na obala. So le ko lobango ti. E so le ko lobango ya. So papa danya yake pa na olinga nzima. Olinga boya te. Olinga boya te. Bola pe na posa bo bala. Mais comme la bios ko échelon. Par rapport à nde bokoma, nde bomi bebisa. Par rapport à nde bokoma, ba âge zabino na se, mais ba nzoto déformé baby. Ba âge zananu, mais bo baby bozo nuna, mais ba âge za. Po ani motema mabe. Po melata ba collagène. Bo somba ba collagène zong sabino ba gène. Bo melata ba collagène chaque jour zo mela collagène et ko lycée nzoto. Et ko zongisa o bébé. Bokoli. Ba age zano ba 40 quelque. Mais ba nzote koli bino. Botika motema mabe. Botika motema mabe. Bokoma kaso mutu moka ye. Asale mission na epona kotake mutu bino directement boyo otake Bellevue. Boko otake Sarate poani. Poani boko kako atake Sarate. Po Sarah muta yake oloba. Alobaki yango pona ye. Sarah mutalobaki. Mais bino bo sauter ye directement boye na Bellevue. Bozo banga. Bo banga kuna ba vendre la bino pena matière, ba vendre bino pena matière. Bozo banga. Bo banga bokoma mona ka Bellevue côté moko pete na bino, olanyo la muki oye na tevo banjo finga muninga na obo banda maboke ensemble. Muninga na okenda pe na bureau na ye ba $100 ba $200 e bima ozwa. Ozala pe na batamo ko ya pasi pe bo asunga watindela ombongo. Si ya gabia kufelaka grand frère na awa grand frère na ya kufaka, ya gabia boya ba contribution ba comédien belé. Aboya ba contribution ba comédien belé. Maloba na ozwaka ya Bellevue. Na ozwaka ya Bellevue lelo tande bo balukela baninga. Justice de Dieu ezali Boina Bellevue yango bofinga kaye chaque jour. Boina Bellevue yango musala Bellevue yango ebeta bino mabaku. Boina Bellevue yango lokwa koloka. Boina Bellevue. Menzamba opambola ye. Azo ko avancer. Nzamba opambola ye. Elongo na famille bota ba soutenir ye. Aokende liboso. Mais bino bobimaka na bemission pona kofingaka. Bino bobimaka na bemission pona olobaka mabe. Bino bobimaka na bemission pona kofinga ka muninga. Mais boza wana te pona ko tombola pe kota sila o bolobaka nga na zaba kuki. Mais bo tombola pe baba kuki yango. Bo tombola pe misala sila. Bo tombola pe misala sila.
botombola musala sila na eloko te. Bozotombola musala sila na eloko te. Mais boza wana ka pona kofingaka bato pona sila. Eza pasi mingi pona ba comédien. En tout cas, nzamba osunga Belvi, nzamba opesa ye mwana, aza déjà marié, première pas déjà wana ya munene ya mwana mwasi babali, mwasi bapesela mbongo. Eloko sala bino pasi po bapesela muninga mbongo. Siko bino bozaka ba wele. Alors, nzamba lola pambola ndeko to olandaka biso. Ndeko okutani na émission na biso en tout cas ko hésiter te partager na Facebook, partager na WhatsApp, toloba toujours ce que zambala no liboso koti tango zolanda biso en tout cas ko hésiter te ya ko partager, ko hésiter surtout te ya ko s'abonner, abonnez-vous et quand vous abonnez, activez le biso kaka cloche de notification. Donc activez cloche de notification yango nde ko permettre yo prochainement tant que ba analyse na biso olanda biso esika nyonso okozala. Alors famille libota tokota kuna epa ya mama film na biso zokene déjà elengi. Film na biso zokene déjà kitoko makasi 42 to mesana 42 to ebi 42 to salaka. Partagez na Facebook, partagez partout, partagez na WhatsApp, partagez partout. Partagez, tout matissa mama, tout tombola mama, kakandenge et zalaka. Tukutani à la prochaine occasion. Soki nzambe a zongite. Bisous, bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.